Onos Limbambe. Onos Limbambe aboma masolo ya forme. Onos Limbambe jaloux. Nalandi émission na ye epa ya Noli Tambu na Congo Top News. Namoni bolimbisanga me soki muta belaki et puis malade qui etikala peut-être etikala moi ba sekele. Onos Limbambe ayoko sola masola forme mais asoli yango bien temps. Onos Limbambe ayembala moko consulter ba sa père. Alors soki nga na ye boye na ye parce que atangi kombo ya Kim oyo aleki ko banda lelo tilobi oyo Akim azosomba lelo Akim azosomba biloko cher o bandima mukilima bandima. Onos Limbambe alataka kala so tali na be mission na ye o azosolola masolo ya Niarkos na garde-robe na ye azala jamais na blouson ya 19 000 $ ou bien 19 000 € oyo ye asomba na mbongo na ye. Donc exemple azoya ko pesa ya vieux Niarkos o azalaka délinquant oyo kutu jamais na ko expliquer moi na ngai masolo Niarkos. Niarkos oyo abebisi génération na génération ye azoya kosola masolo Niarkos na forme lelo forme oyo Akim Prince Lozana azoko beta ya danger azosombango na mbongo na ye ya copte. À l'époque ba saper tout oyo ya tangi à l'époque babandai ko somba forme na mbongo kimuyibi. Donc ba délinquant fateka bangi fateka drogue fateka bibi teka pour somba forme. Or que lelo forme changea et comment pena au beti kayulo bobo o que somba forme na yo na ndenga vrai na ndenge pena ke nzamba pambolio o lamuki tongo o kei pena ke o sombi forme na yo o lati ya mutoki na yo yo zo bete la biso masolo Niarkos o asomba jamais la mbala mbongo na ye ele gata 15 000 € o lelo yo ka ba trésor ngando ba nango ba somba na bambongo na bango ya musala. Cyril Kina na mbongo musala ba Patrick Mega do ba saper a lelo ba somba na mbongo ya musala. Mais tala ba discours o yo tenir na plateau ya Noli Tambu et ça li vraiment et la récif na ki bassesse na yo et pourtant kenda ba chic kolanda émission na o sola pena o sentir mutazo azo articuler ba maloba kitoko o ya bande de l'école mais ba ma solo zo beta ezanga tina oko pesa exemple Niarkos c'était un voleur azalaki délinquant yo soki ki délinquant c'est akola tate lelo na minute yo soki zaki Niarkos azala na minute o lelo na temps o na doki mutu na vitesse a forme ndenge zo kenla na ba petit na ye o atikaki o ya tika nenga kenda ke son âme repose ape ndenge bazo somba lelo Niarkos alingaka doka potala bato Niarkos akala ti lelo basomba te bakoma olataka ba vintage tala yo o yo zo betela masolo Niarkos batuni yo olati nini déjà oye déjà na kroko ya non certifié. Donc nous avons donc obeti déjà mabe donc ok déjà nanzela moko ya malamu te parce que ba sapatu olati ezali non certifié ba saliango et place à mutu mupanzi ba kroko wana ba sali ba chaussure wana ezali ya non certifié. Allez-y comprendre ba ba comprendre mamnalinga na loba. Onos Limbambe ko yoko bete masolo te parce que tana yo wana c'est le cas o ba yemba yo pa ba mort que son âme repose en paix, vie na biso ba yemba yo ozo beta le passé tolo bela lelo les seuls sapeurs o ya mema journaliste na kin
afutilie ba ticket afutilie ba hôtel o minene do ba grand hôtel te me o kapna donc ba fleuve Congo alors la kuna 370 € par jour na beti 28 jours respectez quand même calculer et puis c'est combien Noli témoin Blaise Manzambi témoin Lise Manzambi témoin Venabiso Kanyama témoin na olala wana Hakim Prince et Lausanne siko muta bongo ozwe ko sola na yo pe o sololi na yo po soli na yo ouais tu comprendre yo Hakim akoma la fali poupa soko sali vidéo au titre fali te ba kotala yo te on comprend mais tant ozoya fondi oye ba pe ko ndima batu jamais ça perd moi même journaliste qui est ça allez ça y est ameli ça y est pour la musala na ye nanuta tout le monde a kofinde mutu ayaka na ba journaliste na poto ono silimambe ko beta masolo ya sapi susu tango te na tango oyo trésor ngando alekiyo nani Patrick Meka alekiyo donc nani Cyril Kina fou moi bilamba alekiyo donc oko beta jamais masolo bilamba rife malenga parigo alekiyo équipe de France mobimba balekiyo na monyo rande o mikitisi parce que oyo sola masola formé o pese exemple ni akos pese ta exemple papa wemba mari banda ko yibela pe beaucoup mais na air moko pe boye na bandule na ye na mabanga banda ko bwaka batu banzemba za ko yemba abanda ko tape magasin asombi pe lamba batetele za rajete mbonga kayu pe na mutetele o mona penda mizi na 8 shaba na ye 2 mois pe na pe 6 shaba akoti pa payer forme na ye. D'autant que sur la masola kimi, sola ngo bien. Margo zo ya poto fula yo, ya ngo problème ti. Mais au so là, obeta masolo ya délinquant, niako c'était un voleur, délinquant, muibi, azalaka jamais na blouson ya 12 000 € na garde-robe na o ya somba na mbongo na ye. Alors respectez ba sa père lelo. Su yo la sa père akala, tikala akala. Nana ebisio forme za kombo te. Forme za kombo. Parce que bilambo yo lati ozo beta masolo o forme ya kombote ba tu no ba kroko wana be dia non certifié kombo ni kroko o sepela o te libumu ya ngando eza Griffith o se contredire donc ono sulimbambe na komaki makamna yo awa na kaye pona na bosa na te ono sulimbambe yo zali première personne o ya kotsa ngwanzu na France. Ouais. Yo, première personne, ba témoin baza, o ya kotsa ngwanzu na France. Ba Galliano, John Galliano. Yo ndo kotsa ngo banoke somba ngo na Chine. O somba ngo na Chine ozo ya kotsa ngo awa. Ferland kuno kima, otika wa makambu, otika famille banini oyende kota Paris, o ya kosala makambu. Otiki famille, oza déjà irresponsable. Tiki no ka famille. Pour y avoir la namba bilamba yo pena muta boyo pesa ba do conseil déjà on peut ça conseil de ozo tirer baninga lelo ba tirer si là et comment ndima muninga ndima yo yaka na plan ezala certifié ndenge ba Cyril Kina ba yaka na plan ezala certifié osomba te journaliste atunio osomba depuis quand on peut si réponse te donc osomba te ozo ya ko beta bilamba vintage yango to moni ondima vena biso modogo ja franco ferry na mwana ye po mwana azana boutique ya bilamba ba vintage ouais mwana ve modogo ja franco ferry azana boutique ya bilamba ya ba vintage donc okoma ko beta ba vintage ok bwana mai bazo beta kilelo Hakim Prince nous azali number 1 guide donc ye akoma styliste na bino. D'autant que je reçois là, il y a reçoit là bien, quoi reçoit là le yengete. Donc au toucher place on va toucher raté, à même ngai journaliste na kin, na loba ki tango yé ko toucher Kim avant ya loba ngam no ya loba. Coup na mitio sera moni vidéo boye à regretter, à loba non faut le blamanga bien, parler à l'autre tonga na ma campagne, piscine na kata parler, parking na kata parler. Au niveau mo ka seka boye, ça 50 000 €. Ce que nous avons eu aujourd'hui, au niveau de Ferland, sur le côté nini, au niveau de Vandi Boye, au bain de Finga Baninga. Koko na yo lataki ezali non certifié, mais
ozo parvenir ko sa journaliste ko laksa journaliste ke o beti croco. Bref, ezali kaka forme croco, forme kaka ya sapato, mais ezali non certifié. Bana mai ba préterminé ne ba o ba timba ba yebela vision ba koti ba bendi ba tali ba monongo non certifié. Donc côté wana ko loba lo côté ba chaussure no bedaki ba sala yango e pa ya mutu moko ka be masa no moka mpanzi ya nango crocoté forme ya croco mais eza yango te. Ono silimbambe oboma masolo forme na poto okotsango wanzu yo mutali boso ba John Galliano yo mto kotsango opesa pena mutu na Paris atekela yo. Donc soko lingi mbala simatoko tanga bakomba batango oyo pesa et puis bazape au courant balingi pe baleka des missions soko kotsango duti baleka des missions ba témoigner que yo ndo pesa bango ba John Galliano ya mbata bateka à l'époque. Ono Limbambe forme yo ye diangote. Bref, tout la nana ba image oyo après tozonga les sous. Merci. Norba c'est un sapologue. Norba. Différence des années. Différence des années ba sapologue, baza bato yo balataka na ba règle ya ba bilamba ya sap ki pantalon nanga jaune, chemise nanga rouge, on a mimi bo bazolata na ba règle na ba façonnade. Alors un sapeur aza moto yo azo ça la créativité, et so il est un esprit parce que ngane na latibo.